na Kisasa mbule zoya ya minene ya bankake Kisasa wane kozinda bokulala likolo baboza na pena ba congélateur bokulala likolo bandako pour moi elanga ye bopeli liboma masanga bozoke naka prière pa wale sa Marcelo ni yibi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Anda suka ngo se yede litela ngo omona kabila za soma otelpe yo fasi otema tamane wa mbwali masumba Mai ndemo temende titula bota la Kisasa ngwe la kamuna pulie mende ya ngwana waka wote mende ya mala moto waka wone mambo ya na beta kasi
tofinga pena tala 26 province ta capitale na ngo to vivre tala mboka boye mboka ebela bakonzi ka koyiba mbongo ya leta yango mbongo siko so tule mokonzi ka moyibi tule mokonzi moyibi akotaka osukela wana tala bitu tala moyibi tala moyibi na mbongo akioma tela olingo makila batetanga otika mbongo olingo makila na biso olingo biso sufrie na osufuka. Ah, Chilolo, 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 Chilolo. Du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décide que ta volonté s'impose. Nzambe tocholie kabasele kwela mai tocholi mama na ngambula makasi tokodinda tokokufa mama boya tocholi na ngaba binde kuna mande Attends, maman, ils sont calés. Par rapport au temps, on va quitter. Bobo. Non, je il y a plus qu'à faire qu'il n'y ait pas peur à la vidéo, à la peine des poupous, les autres pannes, à la loi Missouni. Ah bon, ça va. bandeko nanga bacongolais naprometaka bino ke soki mbula ebeti nakoyela baimage nazongi mpe ya place nazalaka na 20 mai na bande na palais du peuple kuna sikoyo na 20 mai botala niveau ya mai oyo nyonso bozomona eza mpe ka problème ya constitution eza na rapport dina constitution Osta mutamba tala biso likambo oyo vraiment tosuka wapi na mboka oyo soka mbula moke ebeti boye ebale Osta mutamba vraiment mobulu fo akala mozindi mabe Qu'est-ce comment on immeuble hein de voisins nyonso baki va déjà pour baba que na butu moko et on kola ba kufi pour kongo na micho et donc ya otenga mais la fête pour première fois na mon langue zanga mayanzi donc ba yibi na mayanzi vraiment ko donc ici on a la place oyo la kombo ya mona mbuka Daniel Kumba avec toya awa de pour ba réseaux sociaux que ba doit kufi awa c'est mbango awa donc de awa c'est pas la état de vie mutuka kufi awa te mutuka wana ila la kawana ifana kawana ya mbwe makasi yeye mutuka estioli mais totuni population awa ba beta mutu moko akufi te donc to komi awa tungi toyoka izaki ndenge nini ilikende na place oyo pour ba kinois na ba kinois ba hôtel ngombi ya réseaux sociaux ba kufi avec 100 personnes ba kufi vile ya moto fisi place awa na nisa mona mbuka ndenge bumba koyeba ko esemi awa ilikende nini ba kufi ba ndenge tozalaki na se ya mbula evenime elekani mai ezalaki ebele lokola mutuka elalaka awa nde mutuka apart mutuka
mutakufite donc nini zelo côté honnête ntango ebukani epesi déséquilibre ata receveur nde moto aki na kati ntango afongoli porte abimi mai ebeti na mutuka apart courant do eza awa balusi mutuka eti batine likolo moto akufi te moto azwi dega pe te gloire à Dieu receveur abimi apart mutuka nanu emonani te mais tozolanda yango tokoluka yango kote ya peme nde mai ekiti mpe tokozona peme moto abukani te moto akufi te oyo baoloba na eza lokuta moto akufi te moto akufi te wende tosanga siku moja vile zali to makati mais boba takisika bocha ka basaite tu vas pour ça mama ça va boba ka faire police tout le monde sait que donc de qui c'est déjà mon côté l'islam que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Le charismatique oyo tozindi toza na Funa commune ya Kalamu oyo bato bamati na bandako po tozindi. Est-ce que vous croyez que nous sommes à la capitale? À la capitale. Ma ekoteli biso na bandako papa, ekoteli biso. Hey, tokobelela nani Nzambe? Tokobelela nani? Mboka fati. Zate. Donc c'est que mo ye baka gouverneur oya zalaki awa toyebi makambo na ye. Donc yo ya bito lingaka nde sala biso miracle to moina misto nzimio. Donc so sala biso miracle te to finga na biso yo. Voilà, on a biso ba congolais même ici Djogoye donc spectacle. Autant on sali spectacle donc tu biso to moni calme. Donc spectacle so que zate a to se pela na ngote. Quand on doit voir bon sambo kabande ko lingate. Bande ko ngai. J'espère que si na sala vidéo moko devant 20 mai awa. Place oyo. Pona ko loba. Que na mvula eko za la musique na bande ko belela awa so botali na ba vidéo na ngai ya kala botali bo mona ko. Nada parmi bato on eko alerter mboka pour que ba meka ko za ba mesure pona ko prévenir ba catastrophe ba makambo ko ya na période ya mvula. Mutu kana bo mona wana ba oto bende yango bisa mobimba. Ba bus ne bimi na mai awa. Le bus. Or, Naya à l'époque, on a filmé place pour nous alerter Mboka. Dans la bus, il y a des gens qui sont des bus qui pesent des kilos et des kilos. C'est-à-dire, vie à gens en danger. Regardez vous-même. Awa tout est allé au boulot. Awa nyon sobo mona awa tout en matongé mais comme pas possible.
boyo ka rappel l'air bazo alerter bino pona ba situation en mboka o nyoso bomona ebimi na mai mituka edindi na mai oyo comme pas possible ngai moko na ya awa na filma place obotala ba vidéo tolinga mboka koleka nyoso tolingana ça sert à rien bozo ba millions bozo ba mbongo oyo bokokufa bokotika bana na bino pe ba vivre na yango te et puis eke na ngondengo wana bozwi ba millions mais bosali eloko te pona baninga na bino lorsque toza ko alerter bino eza pona bolamu na bino bobongisa mboka hein bolingaka te ka baler baba eyindi nde bokomoya na ba intervention bino moko botala tolingaka mboka koleka nyonso tolinga mboka na yebisi bino Kinshasa lelo eza mobulu Kinshasa aujourd'hui c'est chaos pasi mingi lelo toza ko alerter bino il faut bozwa conscience ya kosala mamba bien mpona mboka lelo bakobimisa bambongo combien awa oh baye sauver un tel oh le mnanya sungi oh fondation mais fallait bosala yango avant malamu bongo tobongisa Kongo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo jeto ya nene yena tufeti tomesa jeto Kongo jeto ya mbote tufeti sarila jeto tufeti solo sono tufeti salasana moko tutomesa jeto tufeti solo sono tufeti salasana moko tutomesa jeto tolingana toyo do ba do ba do ba do ba do ba do ba do do ba do do. RDC. Ça c'est la RDC, je vous présente la RDC. Mokelem. Bien sûr. À côté, vous voyez du la centre. Oh, ils ont un centre de ville. Vous voyez du peuple. Ça va ser quoi là-bas? RDC. Ça c'est la RDC, République démocratique du Congo. Mario, mon image. Donc, vous mettez tout autour les cas siko na autant na commune na moni alongo. Image ya mo. Donc quartier kuna des bandades bato lela. Qui ce qui God have mercy upon us. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. J'ai du mal à imaginer. Regarde ces trucs. Jésus! Le monde part en couille. Encore un autre cas à Batoubakou vers 2h du matin. Awana GB. Moyebi GB. So bokobi na quartier GB na Sima. Ezana usine moko ezawana ya Mino Congo. Ata bobombi yango metoyebi yango. Mino Congo.
silo na bango moko place babombelaka biloko na bango basilo ezali banzungu ya minene oyo babombelaka mingimingi ezalaka bamasangu bafarine eza babiloko oyo place bakenda kozala kola bareserve soki basali mosala moko ekwei silo na bango moko ekwei alors ekweli bakongole bazalaki na lopango oyo ya bavoisin bakongole misato bakufi bato wana bakodedommage bango te on connaît l'aventure mino kongo akobimisa assurance il sera soutenu par des magistrats bato bafamille éprouvé bakosala sembla bakundi bango bakoyamba liboso bapesi bango ba $1000 $2000 mpo bakosa bango et après il y aura aucune suite. Les autorités bokota likambo ya bafamille babungisi milimo ya bandeko na bango bopesa bango badroit na bango mino kongo eza accident ekomi bato wana bakufi place bafamille bakoki kozwa esengo na nsima bandeko na bango. C'est vrai que ekozongisa bongo ya bandeko na bango te mais bopesa bango esengeli mpo na bango bato misato bakufi lelo na tongo à partir ya 2 heures bato bakufi la police a encerclé alingi ata moto afilme te. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique.